Comment match si 0-0 finga ba défenseur. Oh. Maman, ba défenseur ba ça na problème te. So yi ba chesa ki bi ndo fingi ba bango. Tokangi bien. Kuna match si 0-0 faute na biso te faute ya bataka. Bataka banani. Ministre, député, nan. Pas bino bosimbi garape ya pays. Nazolo ba poleli. Vizolongo ezani. Vizolongo eza lupango moni balambi to ko banda. Tango ti 15h ko fanda te polingi lupango ko kufa na nzala. Nazo mettre secret. Malin, batoza na ticket nzela 4 pesa ba courage. O akenda kotala mutu soka tana espoir ayeba kateka matibis. Akoma na vitesse pour makanisi soka kota koko akopomba. Vraiment. Le bon coup de l'autre côté pour mon petit trajet pas pamba. Na c'est clair au 2024. Yo bien en français quand tu tala. Bien maman, quand tu vas bien en français na kanza bango batumara. So quand tu vas bien en français na anglais quand tu mutumara mo beteli so la passe non nzo beteli ndoki. Ya français na. Indoka français. Taka ba freno na français yo poyo kango bientôt ko kanga mami mingi. Ko deliver mewa. Bagromo na bagromo. Ils sont n'importe qui. Na kamwe. Singa kenanda nganga bengana nga. Maoseka. Nganga bengana nga. Oh, Fedi. Ya solo passe. La noza kisi. Oh. Na binga nginda pia kileki. Nganga teno courage nga chabi mutu kisi aka. Parce que nganga so ça la kisi azaka na manyoko mo ka chaka pimbe. Oh. Na ba safo mo besu na ba makasu. So ya zo tino ngama kamba kisi ngami sina mbala zo kande mbala kisi. Ngaso na vandi timu kem yazo tuna oyeli penzani na répondre mais misu na mbala na sa comme loko umeni mingi ko makasa to tushango te omuti atenga cha bitele mokini nga oh na ko kisi mbonga bitele mabima ngabinga babinga na muteko simba kisi abikende na même modèle ko simba to kubebisa nga makambo ebele batakisi baka modèle uti simba ndira kindi na sisi babengi bana bobwa keli banda yo nga osanga boy. S'abonner massivement la chaîne de l'année et toute l'année. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. La chaîne, Makamba. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. Ngabobo, Naza, Bungo, Tala, la chaîne. Merci fidèles chers internautes, nous sommes à Kinshasa sur KTJ Culture Africa, chaîne éducative, chaîne number one, chaîne numéro 1, c'est pour la cabine de source information, Karandenel Sarabino, ceux qui ont s'abonné à KTJ Culture Africa, au cause à la dessus, bah nous y a bien, bah info réel avec la femme qui changeait la figure du monde, toujours. Mais mission na no bolinga pe bo préféré to kundela bosolo boyebi ke to kundela bosolo et la kabino actualité vrai na plateau na biso ya mokolo lelo to yambi invité na biso bo mesana kolanda butulo kola moi pasteur John Lité apetenende to ko décortiquer actualité ozoleka na mboka na biso ya mokolo lelo na kosenga na Chardelite ka mwana fumuki mbangu afongoli plateau azwi biso invité na biso ya mokolo lelo pasteur John Lité. Bonne santé. Très très bien. La santé est ça mon poids de la plateau de biso. La santé est en matin chaque jour pour sa actualité mais qui de biso. OK. Et baka qui mon qui les autres qui ne passe c'est OK. Oui. Oya yebite a okama mon qui makasi. O mon qui baka mo kati. Vraiment. Mon qui nyoso kokuta kenene ngezomeli. OK. OK mon qui les a kwa mai. Maya mi marabiso na modelo ya lingi. Vraiment. Mai mususu okuti telema, mususu abujaka, mususu alingana kambi. OK. Nyoso bango nyoso mai. Vie eza mpepe. Toyoka kae mais to comprendre kae. Voilà. Mais tu ebi kaza. OK. Na ato loti ndoto, unota ndoto ke kutena kendaki mpepe baloli bakami mais pour moi na mpepe na misu ezati. Et peut-être que ça comprend. Et n'a pas comprendre pas ça. Yango moni 2024 eza année moko mututu faye ba koma ikenge. OK. Nazolo ba pe nazo répéter koma ikenge. Tozo sepela a Jésus poussa mais ba difficulté makambo akala na ya lelo komi différent. Mokili ndenge ezalaka to monaka ba privilège makambo ngo ici là. To koma na lero tant tozo kola makambo zo ke de kakezo mata. Yokanga très bien. Nazo ka bien pasteur. Nyamo bakangaka na nguma. So nguma linge ne banderi azaka na chance ya kopema. Ta nguma zo seraka pe mapeso ke ne suko kende ko ozo comprendre.
mokili comme le nguma zo serré soko za mayele to kokufa noki soko za mayele kengela nzete ningi eza wana chana kai so nguma lingi tangu mite kubuka na kumbuka kantinga panze buka ninzo kanda buki nzete salela mayele na periode to zapo bima na periode oyo ko c'est la mputimate nazo ba clair Nzambe apesa mutu nyonso mayele to kote makambo etali kokola na molimo te Nzambe eza sala biso abomba ka biso mais kokole balani na kolia na kolukela nzoto lipa donc kasi yo kama oui nazo ka pastor nazo beta masolo lokwa nazo kamwa nani olingia ko salela oyo na makambo oyo mutu okosala olingi okabela yo na nani sozo comprendre oui nazo comprendre période toza eza période moko koma mayele tana bi koma mayele mutu to tango tanga te na talaka makamba classe te na talaka nde oya bimi mutu azokola ti suka ame mayewa wapi vraiment tant to kota na terrain to sangana ba o ba bibale na ba bibale te to yaka poto défendre que équipe et gagner oya bibale te kangisa oya bibale cha bi vraiment ça vous comprendre nazo comprendre bien si ko bino batu bibale bo même pays malamu poto total la gabi bino biso ba défenseur te bibale te to dégager ka bale zako misala nyo social bi même biso nde to ça yango de makam ndanga très bien oui nazo landa siko biso bataka to kangi bien bino bataka po bocha bibo zozela nini mbokoyo mboka makambu comment match sili 0-0 finga ba défenseur mama ba défenseur ba sangana problème te so yi ba chesa ki bi ndo fingi ba bango to kangi bien kuna match sili 0-0 faute na biso te faute ya bataka banani ministre député nan peuple bo simbi garape ya pays nazolo ba poleli parce nazo ka bien nazo comprendre nazo pesa exemple ya pete batu ba yeba ba arbitre ba juge juge atalingi équipe afunda na misu te stade mumba bakoyeba juge akumisa na moteur na mais na raison siffler malam ba juge akongo beaucoup na parti pris et ba juge akongo parti pris dans ce za makoki te na Congo donc otako pesa rouge atiki pas l'équipe wana o ba beti ba le bien apesi bango rouge ba bola ba mimanga mbuli busaba ji nakamwe kozana terrain na yo ba botel po batonga station okofunda wapi bayaka na muteka sur le bitel lupango to sa famille belé misuba kinda voyage koko natikela biso o te tala e comme na l'état donc ba chiji bakotala ba côté la droit de l'homme na ndenge papa na somba ndako na 1960 atikela ba koko na ba ko botola na zolo belo makambo sérieux donc kas na zolo bawa e belé to za na souci ya kopesa Kongo esengo te poto kangi mitema na zo ba no clair makawami président somona mamonambwa ezayete ba to ebele bazana esengote ya mboko mais basa ba congolais na lobaka nga poleli mokonza mboka bundaka ekosimba pona yo soko za numéro 1 nzamba akosunga mais ozana bitumbembele pe ebele ba fana baso pesa mbote na mitema balingi yo te ozana bato soko moni bango ba betele maboko ba sekita ba kende pembeni ba fundi plan nyonso. Oui, pasteur. Je comprends. Je comprends. Donc, quand c'est Nazolo Bamonanga Pembe, Nazaraga noir sur blanc. 2024, Kengela. Ce que ça gagne, c'est que c'est Ngumoku, Okufi. Vraiment. Nazolo Mamakamba Petawa. Oui, pasteur. Oh, l'air, mon maman, Visolongo. Visolongo est année. Visolongo est là. Pango Moni Balamite Robanda. Tango 15 pour faire de Tepolingi, le Pango, Kufa Nanzala. Le bon moment bamando yi bachelo na moto wana kosa ko sekisa bana pa babengeli bati otinda sani soki balambite côté to balamba ka propre mama ko zela 15h ti 12h30 simanzela bima lo pa ko sona landi na ko kufa nzala kende ba démarche bima tana pa ba voisin muningo bosolo kana mingi bofunika na basuki tala soko soko tapana bango tala kana lo pa moto ezawa wapi plan de guerre. Ça va mani moto te koko tata te. Faut se koti passe à pamba. Ba ko solution ofele kuti bako bakisa nzala. Yo baluka bima bana bakaliki ndenge komi na lero poko ko kina ke ne pas yamado. So yamado te pa ko lutu toma. C'est pas tomate mais pas coco John. Nazo betelo secret. Malin batoza na ticket nzela 4 pesa ba courage. O akenda kotala mutu soka tana espoir ba kateka matibis. Akoma na vitesse pour makanisi soka kota koko akokoma. Vraiment. Le bon coup de l'autre côté pour mon petit trajet pas pamba. Na c'est clair pour 2024. Ba koyoka ayoka.
salé la plan de guerre ngalo comme ça il a Congo na plan de guerre Nathalie Mboke ça bien mais batuming balingi pays mais bazoli ya mbongo ya mboka mo kondeso mo na passe ya pamba na passe na zela ka papa bongisa ngane na koleka perte agi nange zole ka famille ko bima bolole ke ya moko zoba na katelinga corner yokanga dokas na komi na lero tin côté na kokende misu makasi na tala ka français te na tala ka ndembo mbongo eza wapi soki na te 100 francs na poche to finga illettré soki na kebanga babenga papa yeseki makambo esimbi bona zebisani yokanga très bien kende ne sika o bakoseka soki sans faire bimi place malamu ya yango vraiment on a raison pasteur quand on doit faire des scales au coup tu vas mettre la cabine maboko mais ça na 100 francs fanda na place ata ba cholinga mais espère na suka lipe kobi e kobima na zolo belo polele et c'est ngoni yo fa na gombe ko tabe étage mais batu ba bima tongo ba ya poko tika na nzalo comme tout moka uza gêner kende na ngama nzoko te bazala kana bango tina te mabulu me ba mange tonda nzete mutu yo salamba bambila ko mekala ri nyoso ko tonda ko sangisa kuto ko vimba mama na zolo beto Maté à beaucoup, compliqué, mais simple. Mais simple. Boche vina bino moko singa na kingo boko seli batu. Unga bakanganga na kanganga. Ce que yindi to ki mambangu yo. Na kosi kuto bima les premiers. Ce que bakangyo na nani. Maman za clair. Noir sur blanc. 2024 to batu ko kamisanga. Ya solo. Bo changer modèle à mabondeli. Na za clair. Botika na dika moko te même joueur na terrain soka moni côté simbita kenda ku kuna côté kola soko moni clair te bakenda ta congé pando et papa ya madonna tante chance ku kuna lo sambo pe prière au sera soko zo simbata changer na mabonde di mabongo na ngao na moni nzamba zo se pena ngo ba changer ka mabonde di lo ngwana mabonde la kolela zana mabonde nzambe merci na komi tongo na zana famille pauvre za talinga ite souci na ngana tambola api na mona lipa tango zo ba seigneur merci pour na komi tongo ko tela ka faute te o matoki tatango za se ka lingiyo problème na yende changer ba donner sacrifier na côté ko kende ba se kam yende ko tinda lipa e ya sans comprendre nga comment on fait une église que nzambe sala na bujakate nani ko tindela ka kwa na ndoto mama telo baka sembo kwa elinde nzambe kaka ndengo lobi mama makambane sila esila ndeke ba kotinda ko tikela na nzala pa ko tosisa nyoso na nzela mama useki pasta nazolo belo polele vraiment tala kutu bandeki bapumba so mingi likolote bakoma kotelema basoso ti bavivaka koleka biso tolandana bango na se ezalaka penda nini lola koma na ndeko na kofanda biso namoni soso ndeke wana soso mwana pembeni mwana timbelike na kopumbaka likopoto pile bango tozanga libela tokitana na se totala ezalaka nini problème est sérieux landa place mais ils chola landa côté lipesa zana ngombamba tshela ngo confiance nyonso ko sala na vie linge konje ça dignité na yoko kabakate conseil gratuit même na bandeko propre tambola ka ne kenge soko zia muke bomba mais mango memo mulai ba tseka même okuma lobby conseil gratuit ko dalisa kanzana ba famille mingi tena ba camarade ko sambwa noki ya solo on a solo ba clair noir c'est blanc oh ngasi ko modena me marangeli kila bato ya ko mona za toujours azaka ndengeni nazwa nazanga calme voilà vivre quoi pour sa koba soko simbi makasi mais ce qui nzala ya koba na kotonda yeba na kate ponda ku ekuba koba linga makambo to yebitumba koti na kati ba abata eroki abimi koba humilité na simplicité bomba koba le kamikolo obike koba le kabatu na âge koba koma kaba 150 ans koba ya solo na zolo bano polili aboya bitumba alia komikitisa kotonda na bozi eba na kate poso ekuba mena bosembo na komikitisa ndia umela koleka batu biso soko za piaka kalme soko zimbongo mibi misi yo moko mama oki komitika na distance momba gomopa pamba fanyita ba kotala ya dorka sangi angindi or na boboto kabela famille mukenzo numi pesi propagande souci na bango balingaka olela bakosa kopesa au conseil bango bachola na za clair ya moni mikolo bomba yo mama na zo pesa conseil sérieux attention loko lokumu fandanye yebisa o mona bandaka la lingaka yo c'est pas la peine muto soko za piaka apesa ko valeur vraiment 2024 compliqué mais simple sans comprendre nga voilà kotambola ka bitambola mwanzati OK maman nazo pesa conseil tambola ba lokola chauffeur lingaka de kubula sans ba client ko cha camion na prince te et ça c'est ko beba pamba maman
Otambona mwanza na boya. Mate yango compliqué. Mais ça simple. Ngabana tambora fona chiki na keno pas Dorcas. Oso na kepa na suka yomona. Cheke. Na kuto lamba tote, masoto kobeta na suka mais amado edef saka 2000 na kozongisa sima na pesa ticket. Tana kozana seki na kosko matabisi na ke makolo. Salela boye bakamwe. Balo bela bino nini? Nini yoloba? Kaka ba mekinga na sokokate, okokokate tiwa wapi? Maman. Est-ce que vous comprenez? Nazo comprendre. Nazo ba makambo pété na memanga na prolongation ya mo faute nge bima mingi libanda te. Obi comme na prolongation nazo ngela kamate yawe eza dignité ya mutu. OK. Okoki kozana mbongo me ba choli yo pole la mingi na miso ya batu. Okoki kozana mbongo te ba pesi valeur pour pas sinon betela mutu te. Opona bilongi. Même na famille boko za biso tu bande ko talaka na ko pesi confiance. Je te dis avec amour. Ndeko na propre ko livre libanda ko lika camarade. Ya solo. Amana zo ba no clair. Camarade muso ko za na souci na ko lika famille. Beaucoup de temps muke mo kilika mo ki kilo. Akomo fungolo ba porte. Mais ozana bande ko musu ba zo ba ndia ko fungola te. Ba ko betelo kama selo zela to ko tala na tunela yo. Souci makamo so betre bango ya passe na pembeni bazo seka na mo bazo ko sa ko pesa conseil. Ko betela kama si néglise quand pas bien en français nzoka ndoki. Bon na l'église va de passer belé à pasteur. C'est qui nan? Yo bien en français quand tu tala. Bien maman, kama tu pas bien en français na kanisa bango batumara. So quand tu bien en français na nglo quand tu mutumara mo beteli so la passe no nzoko beteli ndoki. Ya français na. Ndoki français. Taka ba freno na français yo poyo kango bien to kanga mami mingi. Ko deliver me wa. Ba gromo na ba gromo. Useki. Tala. Challenge na zebe de masola pété. N'importe ce que vous avez Dorcas. Oh 2024. Nazo bana bino polele. Ma comme je changer niveau ma qualification et changer. Voilà. Naza clair. OK. Horaire moko ekenge. Pour l'hôpital mutu msoko kama zo ngane semo nzo kanda kufa lobby. Nato sina lobani. Mutu mzo ko l'hôpital on dirait nato kufa nzo abiki. Nzamba ça na vice versa. Parce que problème nangeza laka makambo batu epeso conseil mais vino on des base numéro 1. Ce que vous comprenez. Je comprends pas. Non seulement on a battu ces exemples. Il y a comme il y a pas de Dorcas fait soin. Pourquoi Dorcas il comme comme il est Nzambe sungesi et Simba. Ce nous autres c'est pas pas ça Dorcas il a pas na na danger liboso. Il a que ça na battu. Dans la battu mika meka bozolo kwa battu la famille ba kende ko kwa place to yebati. Na suka ba koma soki na yeba ndio mwana mama na ngana bengsaki. Mais ozoka mbongo tolaka biso Nzambe tanga talaki te. Soko seka ki biso to ngotika na mbongo libela. Et belé ba bebisi fina bango na lichio. Finga mutu meko tolaka te. Mama na zo peso conseil. Ke bana ko tolaka mutu na difficulté au monde ba dobeta ngoli solo. Ikambo etali yo te ozoke na sango nango. Bo fonda ko pango moko quartier. Bana na yeba bela mobala zala nzala. Moi sala mbaka mabe tika bango. Pesa mbote kende. Mutu na kwena ye makamso ko chola nzoka nde jela vie. Ko seka Joseph pamba na kacho nzoka mutoko koma mokonzi lobi ye. Kwa ko yoka. Ou pas ça te zo ka te zo. Mama na za clair. Ko sekariti pamba kufela papa na mama nzoka na kati ya libala vacha ko longa mutoko kota ye. Soko so isa ki betanga mo sa mokonzi bentere so miki ko vimba te ko vimba makameza lilo. Makambo. Mwana mase o chanya ko solisa ete bandaka la kola boy o yebite ko tako ken mobile nya ko ba akobala mama nazo mano polele mokili compliqué mama te mona bato basambo na quartier mto lokuta bona place to ndimati même mutasi sa classe atanga zo poste wana ti to mo kutuna o likamuni na simbiki kisa or kisa moto chance kisi pas besoin fait kutuna likamba pe simbati kisa zo n'importe qui na kamwe singa kenanda nganga bengana nganga oh maoseka ndanga nga bengana nga oh fedi ya solo passe la noza kisi oh na binga nginda pia kiki nganga teno courage nga cha bo mutu kisa yaka sko nganga so sala kisa za na manyoko mo ka chaka pimbe na ba safo mo besu na ba makaso so ya zo tuna makamba kisi ngami su na mbala zo kande mbala kisi ngaso na vandi timu kem yazo tuna nga oyeli penzani na répondre mais misu na mbala na sa comme loko umeni mingi ko makasa to tushango te omucha tenga cha bitele mokini nga oh na kuzo kisi mbonga bitele babima ngabinga babinga na muteko simba kisi abikende na memo dene ko simba to kubebisa nga makambo ebele batakisi baka modelo uti simba njira kende na sisi ba bengi bana bobo akeli banda yobanga osanga boy
Maman, na mwana ma fille. Na chalanje. Maman ta kisi faire de ni na pour ngangana. Na tuna. Oh, Sala. Na pas ça somme ouais. Amona nde courage na ngere kake muto so kasimi kisi kiso kendo fele ko pesa mutu. Te. Na chalanje. Maman. Ko kali sote mo ka pesa ma kolanga ngaye. Maman na chalanje. Ngaki se ko sala sans Alexa mutu. Ya solo. Maman, vous voulez. Oh. Je sais expliquer qui c'est Nabutu. Nakamwe. Vana wan. Ndi baka na ine ko net ko sanza. Vana ngum. Ndi na zawe happy ake. So do science ba misa to ka bwana yo. Kona ndanga ngana ta zo tindo na diba. Na diba be yo so na mbongo to kende biso mi ba. Challenger. Mana zo pe. Ta ngam ngona seki. Vie za ozo kanisa. Donc cas yo kanga très bien. Problème to sanango so ito ebaka lobby de to vanda nyana makambo abatu Vraiment. to bossa na lobby di kola difficulté to kabela batu misusu esengo po to moni bango bazuli le to moni bango lokwa basuki sinyo nyonso kolenga mutu te pesa mutu respect yo kanga très bien vindenge zawa mutu to ko mwana nzela na yo azala na ngote mama fanda nye conseil gratuit pe masoke ke ite eza kwa match facilité yo kanga très bien to mona na ba match joueur ba mona tina te akota na suka nda chabi oyo meme équipe sa tout le monde va te battre le moteur, mathématique si là, bachabi te. Conseil na zo peso. Tout le monde même na ba famille. Ba yaya mi tout le monde ba na avantage le ba tika tina ti. Ko tout le monde rapamba, tout le monde ba bolole ki bazanga tina. Mwana mo zo kola sans venir, aboya classe itongo. Makamneka ba voyou avec ba ndumba. O sangonel ko zo bebi sanda kumena suka mtasunga famille ye. Et puis na kama ka bata bomba bongana na kisasa te. Akina bangola ke ba Gabon ba Tchad, metanga akina ba poto abingsi famille nyonso. Faut comment mutu abiba ye moko to pimela kutu ba mbongo kokola na famille mais akenda lokwa kiyendi comment akenda na ba mbongo na moko ya pasa sala misala tina ta ungina na nzele metama komi poto abingsi na bana batatema sina banoko mais auto bota propre to futa to teka ndaku to tinde poto akenda libela makambo pesa ka compliqué te ezande charge za na catégorie différente. Et belé basi bo pour donc ça na mbongo pesa ka mbongo mais babi valeur rapport batiki na famille. Donc ba mema bisengoti na poto. Akoma na poto akabana bilamba. Et lamba la ta meza na social famille. Obima yo moko te atokende ko débrouiller mon mona misusu na kenda poto na mbongo na nga. Okenda poto na mbongo na mema yelo zona ndako wana. Et bongo bano batiki bongo na ba 5 babi longe ba parenté. Mais to makomi na mbongo kungo tuna ba parana nga wapi. Ce qui fait etika la libela. Mais ba misusu ba wanga na libela nazo peso conseil yo kanga très bien mère Dorcas ingratitude et bandi na ba famille avant to kosi la pays ba famille to fandi ba bengra so on diminga bien ya solo ezana bande ko mususu ba bokola yo ya bitio ban kancha ko kufa tango bimisa un soft cop ngata ngo simba ba ko katela corne ba bimisa malamu na bango pa bato comme si ba bimiso mabe or fanda pa na ba ko kenda na makamebele na mitema ke banyokolanga mingi nazo ba no clair nazo siko lokolo fanda makuna tango ba balia ba fansa ko beta masolo ba ngamela ko fo moni ye ba bokola kuna mazaka motema mabe na bokola me pona ko matongo na zako vivre ndengeni ezana ba maloba mususu bana bayoka na bandako eleka mutake musala suda mama nazo pesa conseil yana mwana muso a 6 ans makambo ayoka na matoyi ya somo soka ke classe 5 ba bimi nerval e yokuta to 6 classe kusungande ba oya yo mutazo bele betanga tali azokama kenda rapelo sambo melanga jakateli mwana na somo mwana tanga sokola kumgo tamba na kubanga na kata ndako wana kuma kutamba ni kengi na sala bete soke bebi na kumemanga ngambo mais attaque na ndenga malamu charge ba lingo basakana na ndako mutalata ka beri ye parce que moi na boy soka koli akobeta peli soli banda te po bocholo etikala na motema et puis bakutaka na ba chance moko nzama fungola kaka simba tango ko simba ko pimela pe binote akoma ko saela bino mena makamso tala banyokolanga to me quand même bazwa so ko mona côté balingaka makasho ba bakata so pesa kuna mingi tant mama ko fanda yeye azama tema mabe bosani obosala yi ate aka original mama nga na banga mutakenda église so yokinga église na nga numéro 1 motema no témoin comme ma bible kwa sanduku pasi ya pamba po bible ndoko mwani wana to mwana ngo munelo kwa sanduku ezaka na des problèmes sala mala mutika mabe nyo c'est un exemple pepe sabiso courage te moko ndenge pastor challenger vanda ya wana nga mtatambola kana deux versets nga tambola kana deux versets c'est nani pastor Bible côté baloba linga nzambe na motema na mobimba to sai na modèle nyonso wana tikalanga nazala piaka nazwa nzambe ndete témoin
ya mibale na mutoki na ndo kozali lipa deux versets o bana kanga mama na suka wana na lingana ko na 5 versets te na kwa kopengwa mingi mama bongo umate mutatanga kaminga kuma pesa réponse à mathématiques na géographie yo kama yale kama yele utanga bibe mingi bobebi sa le raisonnement mari kamka il a dit ezakande na comportement comment baté ya lona bandimeli lomi lokaba bakanga biso kuma kosamba be mais soko lobi il avait dit voisin kaka camarade ndeko akolo balika monager au ce qui me concerne zo funda ka lobi ya solo soko yokinga soko tiango teti etali yo vraiment amana solo ba clair ezokota pasteur tango moninga nacho la bamenzamba zakadi boso kopi nanga na sa soki na vie place kozwa lipa natika la wana mama qui que vous soyez o nyoso na kozona pia kango forme isimba na ndenge nanga na saka concurrence na mutute o chola o seka ngana nzambe de contrat achanga na Congo po ya lingi ngana Congo to na contrat te contrat na ngana nzambe ni mtachanga na mboko na saka nde courage simba mboro komona simbite na changer na kena nga Gabon na kiango Angola na bible kutu basara bonga se na salinga mbwani tani Joseph autaka Israël akende kosimba Egypte yokuta songa kote ba pagano mangindiku kuna amato ba kapolele misu baka na Bethlehem bakie Galilée si ba Galilée bakie na Jordanie wo oboni beko boya nga soke bandinga ngam na bandiango depuis bibe bandabo bongo Moïse ataka bota maka na nini kuna bazaka soki mo nai na ba Egypte na Pharaon na ko kende ti ko ba akekuna soki pa banani kuna kotaka ndo mona moto na nini na nzete ese zai pa Moïse akimaki likamba salaki kote musa kende inde pese lupemba zonsu kune komi mutu mala amako bongo mse kota na ngule simite kende chade simite kende bunda simite kende mboka mama ko beba mama na so ba polele ngaza nyasi na bomi ndundu vraiment ngolo ngwa ngole oba changer na selete na tanga kalba kenda wapi danga ndeni na kambo boni bego bosa ba lokalo ngwe na Israël akega Galilée amata bongo so menga changer taka na bible ba changer déjà kala bongo ya yeki kambeke wapi mama mseki mama na kino fana mboga ono santi kimeza kufana bana mboga lokaba temna na kacho sebe balika mbosali koni boyeko bana boka ngina nani nzoto sila ngalo kwa na milaba kisi nzoka kisi nganite kulia pasi boni boyeko kufana kongeza ndeli suma na kamwe mama ko ya kongoleza botutu na kamwe boni boy tukotika ba l'échec ti wapi mama yande li suma même l'échec école sila kanane na kamwe le premier l'échec ye ba wolo linga mi anesi esidi côté na kokene ba habiter na bandi classe ici sika boni boy mais l'échec a Congo sila kati tamkie mama banda ba tumana l'échec na 2024 l'échec na ko dupla kati wapi ombokani ombokate mama nazo ba claira na linga Congo mais Congo est très ringa et très une patience ezaka na suka mama o ezanga suka boy patience esili na suka difficulté ti wapi ato forcer on tira ka wana ko to kendaka ok ndepende église ka ba délivrer pas ko délivrer ngati wapi boni boyko fait ma kamne za kilo te pays des amabe ngana forcer mama babenga ngam ko musuto ke na baninga nga fete na mema 5 masa nga ba journal kana porte babenga na biso mama batali ka ndeto te mundi ba mashaka du pantalon tiawa di ko moko dongi moko bendi kuna tozo kumisa na nje lati bien barukana we simbi akanga awo to koma boye dai bokende mama pardon nga ngona makamu na pitara tika nga zese makamu sisi ko yokinga ko ndimate ngando ke na sabat musu na fete betoboka na soko fenêtre elinga tena nyata mai soko na nyati mai kuna kati ko molungi ekoti ndenda ko edindi nazo bisayo na mona tega nga ngona ba filme na kasi je so nda fete na veste na tongo cha na poche mama na zena pantalon be na ndoka ngombe so na bouger mko hotel besoka fona koza na keko pisse no fana besoka na ke sumba ko tonga na koma tera valere ma difficulté à vitara omboka basi bachela mbimbi zo banga ko tonda poso ko tondi sentire ki muteko ki mana kwa munduki ti okozela wapi nazo fungola yo ngai
Je te dis. Si tu as bino parce que bon na bilamba hein. Yani ba biso normalement yo moninga ba fête nous sommes ba veste minene ko tombola. Veste pendant so moninga veste nanga on dirait muto katali kamba ba koko ye. Yo ba pese bina kana utende on so bina. Pona chaka milanga masanga na kati. Maboko mila ya veste. Mutateka ngana za nda kusanga. OK c'est le man on a concert à Fimiko. Osoko raté talio mama ko verse go kilo lo kwa saki na moi molunge atuka na mbona makamna film na via mama sisi oseki oya yoki ayo aeki vraiment bon s'abonner massivement na KTJ Culture Africa evena bisona bino to lela bino fort vraiment ma biloka kozango wapi makitoko makasi donc qu'est-ce que vous mettez là? Tout ça peut dans février passe bientôt en fait fidèle chant tournante et semaine prochaine on va mettre ma solo il y a Saint-Valentin bientôt Saint-Valentin passe à expliquer miso pourquoi Saint-Valentin au que vous na Saint-Valentin tout ça donc voilà la semaine prochaine passe à continuer kolanda ko décortiquer moko donc na ko décortiquer Saint-Valentin to bandolandile saka wapi OK vous appelez kitoko merci beaucoup fidèle chant tournante on a autour invité la biso ya mokolo ya lelo oya benga makina kombo ya pasteur invité la lité à Peter autre mesana ko lande butu lokola moi na KTJ Culture Africaine sarabino bo sabonara toujours bo za la décité na sabino aza ka ba info réelle ba news ya bien nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission merci na confiance et fidélité o bo pesa biso na KTJ Culture Africa kaka ndene bisarabino bo s'abonner bo za la décité bo tukola na invité na biso ya mokolo lelo oyo to yambaki oyo to décortiquer na ye actualité oyo apesi biso mateya oyo apesi biso ba conseiller pasteur John Lité apete na pesi merci na babonné tout oyo ba s'abonna na KTJ Culture Africa yo mutuna no s'abonner te s'abonner massivement au kozala des cités na pesi merci na les deux jumeaux oyo bazalaki na derrière caméra bana ya Fumu Kimbangu, Chardeli Tieka et Grâce Sembo. Na pesi merci nyonso na internaute au balanda biso Butu Loko la Moïse. Ce qui est sans zone était écouter le micro mizaliko ya bye et à la prochaine.